Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Remarquez cela, vu qu'on est nombreuses maintenant, de comprendre que Bilamba Karine Palala Takabatonga la maison a été. Parce que je ne peux pas comprendre une styliste comme Karine Pala, qualifiée, elle s'habille bien. Elle a un modèle, elle a un modèle au CP. Mais quand on se tourne, mais quand on va toi que nous tombons ça, façon. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Ou soit tu as ton Bilamba ou yala ta côté mususu, ou soit Bilamba ou yala ta kaye moko mutatonga kango. Ou yala client, yala travailleur ne mutbatongaka. Mais si on monte qu'on va travailler ou va qualifier tes baso bébé sa image. Non là ba mo changer mususu, oza condamné te ka oza na ba mo ma chérie mon frère. Et ce bébé sa image entreprise na yo. En tout cas, le cas solution. Le cas solution. Franchement. Franchement, il y a solo nga moko na comprendre Karine Pala nini sanaye. Ki bo styliste naye yaka na nzoto no moni ba modèle bien. Mais so li bato ba ko tongisa blambe pa naye. Bilamba ki tokisa ti ba modèle moko tongila bango bizarre. Yo. Et so ki bilamba ni wana ko tongisa ngo na bato mususu. Somo. Ailati so ba to atunya kosi kini maison na ngam to atonga. Franchement. Sala motema mabe ya bato. Taninga bimisa ni telongi mulili na makeup. Hey. La famille touti kolanda audio ya ndeko na biso. Makambo eza somo bandeko. Balobi tambola mokili oyoka to omona makambo. Soki oza na yo na ndako, ozo tambola te. Moyen omona, moyen oyoka ekozala te. Yango ezalaka bien air mosusu. Ata soki ozalaka na yo mingi enfermé na ndako, air mosusu pe olamuki okepe obeti mwatu. Bandeko, audio oyo boyoki ndenge nini ndeko na biso auti koloba pona Karine Pala, modéliste na biso international, modéliste na biso ya kitoko. Ebele ya batukutu babengaka ye kaka Lokapi international. Donc ezalaka mwa bongo. Bandeko sikoyo to sala nanu analyse parce que banungu pe ezobima nango kaka. Après kaka ko poster ba photo o Karine Pala autaki ko poster bandeko nde ba makambo nyonso tu oyo ekomi kobima. Makambo moko ya somo yango na loba kaka communauté na biso il faut to améliorer. Façon na biso surtout ya kokanisa, façon na biso pe ya komona ka makambo, façon na biso pe ya kotala ka pe makambo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo tozana Mama Karine Pala. Nini ezoleka bandeko. Bien sûr, touti kolanda audio. Mais binomoko boyebi, toyaka kaka na mwa kandenge ezalaka, na mwa ba analyse na biso, mwa batoli na biso, pe mwa ba conseil na biso, pe koya pe ko informer bino kandenge ezalaka, mwa makambo mosusu oyo boyebaka te. Na système kaka ya oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Avant tokota na mwa débat na biso ya lelo, en tout cas na osenga na batu oyo nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota vraiment na chaîne na biso, en tout cas, je vous prierai surtout par l'amour de Dieu de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko
tata na biso ekoki ya komela. Tia mwa mai na yo bamela kaka. Tia mwa jus na yo bamela kaka. Tia mwa sucre na yo bamela kaka. Lelo makambo kolia ezate. Toboyi na biso makambo kolia. Ebele ya bato soki balie na bango, c'est fini batondi bakie kolala. Moyen balandela surtout koyo émission ezalaka te. Omona ka mutu alie boya lobi yanga kutu na émission na Olanda te na lala nanga. Yango lelo kolia ezate tala kaka lelo dimanche na tongo donc to lia te. To landa nanu émission après émission na biso nde tokokende kolia na système moko ya kitoko makasi. Bakiti na bino ezala déjà prêt. Donc bakiti na bino ezalaka déjà wana ezozelaka bino. Bolongolaka bakiti na bino place ezalaka te. Na système kaka ya émission surtout ya Étoiline Inès TV. Na système moko ya bien makasi. Bandeko ba photo obo otu komona bo mona wa awa na miniature na biso kandenge boyebi donc bo monango ba photo moko kitoko. Mama Karine Pala alata ki penza kitoko. Mama ya batu alata ki kitoko. Maquillage pe ezalaki pe kitoko kandenge ezalaka. Modèle pe oya salaki penza. Modèle moko wow. Ataba mususu balobaka c'est du wow. Yes. En tout cas modèle moko kitoko. Pona bandeko mususu soki ozana maputa na ndako, ozana posa ya modèle, ba modèle yangoyo. Okoki pe kozwa mwa modèle na yo, osali batongeli yo pe mwa elamba kandenge mama Karine abimi na kitoko makasi. Osali pe kutu robo yo. Tina ba fête okolata ngo ba soirée boya ba mariage olati na openza kitoko makasi. Eza nango kitoko penza. Na système moko kaka ya bien. Soki ozana posa na ba photo oyo okoti kotindela biso kaka message na ba WhatsApp tokotindela yo ba photo pona ba modèle oyo osalisa pe kandenge zalaka. Mwasi nzoto donc na système moko kaka ya bien. Bandeko tolali tolamuki kandenge boyebi to monaka ba photo mama Karine Pala autaki ko publier. Na ko publier na ye wana mbala moko tokota na ba commentaire somo. Bato ebele ba finga mama Karine Pala pas possible. Na lobi yango mafingo ba finga mama Karine asali bango nini. Na vanda ka boye na monika ndeko na biso moko aye kotindela nga video. Na kota na video bino moko boyebi avec biso soki tozui moi surtout ba numéro inconnu moi muto tindi video to atindi ba audio en tout cas to lingaka to landela parce que ezana ba mususu ba pesa ka biso ma chere kandenge zalaka. Bandeko na fongola ka video boye otala somo ya video. Seigneur na lobi ezanini. Na lobi na kota nanu na ba TikTok kandenge zalaka. Kuna nde na kendaki kokuta somo ya makambo. Donc c'est comme si mama Karine Pala asalaki erreur ya koposter mwa ba photo na ye to ndenge nini. Bandeko bouti kolanda audio na biso na ibandeli. Mwana mwasi wana azoloba ke non mama Karine Pala ayebaka kotonga bilamba te. Ya ye moko nde atongaka kitoko. Ya batu mosusu akokokaka na ye te. Azokoka na ye kotonga te ya batu mosusu. C'est comme si batongelaka ye moko ayebaka kotonga te. Yango fi wana lobi. Et puis na ba commentaire o kutu na tanga kandenge zalaka. Ba finga mama Karine Pala ki no ayebaka kotonga te. Apesa kande batu batongaka kandenge zalaka mwa makambo ebele. Na ba video o na landelaki na ba TikTok. Moyen na tia yango na ba chaîne na biso ezate. Chaîne na biso ezalaka chaîne ya mafinga te. Yango na boya ki penza kozwa ta ba audio wana na tia. Na boya ki parce que mwa mafinga ezalaki ebele. Bandeko nanga ezate ke na okotela mama Karine te. Eza analyse to sala. Mais babiloko mosusu dans la vie ezalaka bien soki oyebi likambo yaka penza oloba. Ngana landa jour mosusu télé-réalité ya mama Karine Pala. Place penza atongelaka.
et puis télé wana réalité ezaki télé surprise ayebaki na ye te. Donc tant bokotela ye bandeko mama azokamwa na mutu na ye oyo asalaka na ye abando opesa ye baordre babando kata bilamba moko babando tonga. Donc wana déjà econfirmaki ke non mama Karine atongaka na ye kitoko. Asi atonga babilamba ebele. Tolandaki kutu na mariage ya Tantine Coquette. Je m'excuse la famille eza na batu mosusu balinga kotuna mingi soki obenga batu neti ba mama Karine boye omona batu baoloba yo yango yo obenga batu nyonso ka ba mama ba papa ba tonton na ba tantine yo kutu mukolo bandeko pona respect bandeko mosusu bayebi ba comprenaka na bango de nature tango tokolaka to tango to obokolaka bana ezalaka bien ozolakisa bana na yo respect. Mutu nyonso tu soki omoni mutu oyo aza marié aza penza marié ata soki nanu aza na mwana te soki eza mobali babengaka ye ka papa soki aza mwasi bakomi kobenga ye mama parce que akoti na ndako libala soki mobali nanu abali te babengaka ye tonton mwasi pe soki nanu babali ye te babengaka ye tantine ezalaka signe ya respect azala mukolo azala mwana muke comparativement ya âge na ye ki tonton wana ki tantine ki papa na ki mama ezalaka signe ya respect ezolakisa te ke no bango nde baza mikolo yo za mwana muke te ezalaka bongo te. Tosongela bandeko makambo na biso kande to bando loba na mariage ya Tantine Coquette ba nungu ebimaki ebele eza na ba audio na ba video oyo ebimaki ba video wana ba finga ki mama Karine pala pas possible koloba ke non atongeli Coquette sasa bilamba kitoko te bilamba wana eske eza bilamba oyo Coquette il fallait asale lango mariage yebi kotonga te donc ezalaki moi ebele et pourtant Coquette sasa otobengaka mingi Tantine Coquette asepelaki na ye na bilamba na ye asepelaki penza na bilamba oyo mama Karine pala atongelaki ye en tout cas asepelaki na ye mingi makasi toyebi Tantine Coquette aza mwasi moko ayebaka déjà kolata de nature et puis alataka pe kitoko bomoni batu o balataka batu o penza bavandisi kolata wana penza na pesi mwa bambote na nanga na copine nanga moko de Lix Ursule Botelwa la femme de mon beau-frère na système kaka ya bien ye penza ayebi kolata ye kolata nde likambo ayebi penza kolata soki penza lobi ke lelo nde lelo yozala lelo nde lelo batu o bayeba kolata mingi wana na pesi pe bambote nanga kandenge ezalaka na batu o bayebi kolata ma copine de classe surtout ma copine de luxe Rosie Chikomba depuis quelque part maman de fille tobenga kaika la maman de fille donc moi si penza ya beau-frère nanga na système moko ya bien kaka na pesi bambote nanga ya suka na grande sœur nanga de luxe depuis quelque part madame Joseph Omunde donc izalaka bongo batu o penza tobenga kabango ba sapologiste de la génération balata kande kitoko bandeko Tantine Coquette bandeko ayebaka kolata aza parmi ba comédienne oyo balataka penza kitoko bayebaka makambo kolata bavandisaka penza kolata balataka avec Tantine Coquette soki déjà ilamba eza ya bien te akoloba et puis eloko mosusu oyo ezalaka bien avec Tantine Coquette azala na hypocrite te aza mwasi moko soki makambo ezokende bien te akoloba soki pe makambo ezokende bien akoloba c'est comme ça avec Tantine Coquette sikoyo soki elamba oyo mama Karine pala atongelaki ye ezalaki kitoko te en tout cas nandimi te que non Tantine Coquette alingaki alata elamba wana te pona batu o baoloba te non mama Karine pala ayebi kotonga te bandeko est-ce que bino bosi bomeka ye mama Karine pala kutu na chaîne na ye moi ba numéro na ye ezalaka affiché pona batu oyo baza na posa atongelanga bango bilamba
soki oza na posa ke non naza na posa mama Karine Pala atongelanga pe moi elamba ya kolata jour à cérémonie. Numéro na ezalaka affiché na chaîne na ye, chaîne na ye ezalaka toujours Karine Pala TV. Soki boza na posa penza ya kokende komona pe ba mwa modèle ka ndenge ezalaka, komona pe ndenge ni na sala msala na ye, bokoki kokota na chaîne na ye bandeko, boke pe kuna bo s'abonner, boke pe kuna botali ba vidéo, bo commenter, botie pe mwa remarque na bino na ndenge ya bien. Bokoki pe kozwa numéro na ye soki oza na posa atongela yo. Ou bien soki oza na posa, oza na vraiment na posa ozala assurer que non mama Karine ya solo atongaka bilamba, okoki kobenga to ba recherche ka ndenge ezalaka oluka place o mama Karine asalaka, oke penza kokuta ye otala si réellement ye mutu atongaka to ye mutu atongaka te. Ekosunga pe mingi makasi. Bandeko na ye kopesa mwa conseil na batu oyo bazalaka na mwa comportement ya bifinga finga. Ce n'est pas bien bandeko. Bomoni bifinga finga ebe bisaka ba réputation ya batu mosusu. Il y a de ces gens là peut-être quelque part batu babandaki ko considérer yo, mais parce que au koti na yo pe na makambo moko public, makambo moko boye yo pe komi na système wana bifinga finga, omona ata place oyo bando kende batu babandaki ko considérer yo, omoni batu bazoki paka yo lisusu te. Peut-être oyebaka te. Surtout pour na batu oyo bavandaka na ba Facebook ba ofinga. Mosusu to partage akabalia na biso kuna. Omono partager boye mutu penza koti akomi ko finga. Il y a même de ce gens-là, neti bastar na biso bazala na ba page na bango. Omoni atie moi vidéo quand ndenge mama Karine Pala tiaki ba photo na ye, il faut komona combien ya batu ba fingaka. Sikoyo, il y a de ces personnes bakotaka, neti ba biso yo, il faut to sala ba émission. Ceux qui to zui moi matière quelque part, il faut to se rassurer na matière wana. Mosu to kotaka boye, okomi kotala batu o ba ofinga. Omona mosusu to kepenzo tani muntu komitala mafinga na menanini na commentaire to kendaka directement na profil okepenzo tali olobi o penza mama mobimba azana bana mama moko aza marié mais azana tankaka ya kofinga, je ne sais pas éducation nini oyo mama oyo apesaka bana na ye soki ye moko azoya kofinga batu na ba réseaux sociaux seke na ndako ezalaka somo. Il y a aussi de ces papas oyo ba yaka penzo mona papa azoloba makambo moko, tu te demandes Seigneur papa ya boye quel genre ya éducation oyo apesaka bana na ye. Eza pasi la famille, eza pasi ebele kutu ya basi lelo bazanga mabala likolo kaka ya biloko bongo. Ba jeune fille tozala keba, il y a de ces gens là oyo bazui mabala na bango kana ba Facebook wana, batu mosusu bazui mabala na bango kana ba TikTok wana, batu ebele pe mabala na bango ekufa kana ba réseaux sociaux. Donc tozala keba bandeko, tozala keba eza publication nyonso te ki okoya il faut kako commenter. Ata soki osepelaka peut-être nanga te, mais soki na ye kosala ba publication nanga eza te ke non yo il faut kaka oya ko commenter ezala bongo te. Donc tozala keba na makambo oyo to salaka eza bien te. Soki omoni ke non mama Karine atongaka bien te, selon toi eza te ke non batu mosusu te, c'est selon toi. Donc na côté na yo omoni ke atongaka bien te, mais eza na batu mosusu oyo asi atongeli bango basepela. Et puis soki mama Karine abandaki na ye kotonga bilamba bien te bandeko, est-ce que ti lelo alingaki kaka a continuer na msala na ye? Je ne pense pas. Peut-être na minute oyo alingaki azala déjà na ba complainte ebele ya batu balingaki bafunda ye, surtout ebele ya batu bino moko boyebi na communauté na biso. Mutu déjà oyo aza star, donc vi na ye ezalaka neti bazolandelango. Moi erreur a muke kaka omonaka batu bakolinga basambwisa ye. Mais soki réellement mama Karine Pala oyo abandaki kotonga bilamba ya malonga te, peut-être na minute oyo ba YouTube elingaki elingana, ba social media elingaki eningana,
Pourquoi non? Parce que maman Karine Pala tongaka bilamba bien te yango ba eko kangaye. Mais jamais toyoka makambo wana te. Jamais tomona yango te. Bandeko, to respectaka pe bato mosusu. Mama Karine aza mwasi moko, aza mama moko oyo ase respectaka mingi makasi. Ase respectaka vraiment mingi. C'est vrai, ba makambo ba théâtre eza eloko oyo alingaka pe eloko oyo asepelaka. Mais comme na communauté na biso, c'est comme si batu mosusu ba monaka batu nyonso tu ya ba théâtre bazalaka soki ndenge. Mais ce n'est pas ça. Mama Karine Pala oyo aza femme mariée, aza aussi une mère de famille. Aza na bana na ye. Aza na mobali na ye. Aza pe na famille na ye bandeko na ye, ba leki na ye, ba grand frère na ye, ba grande sœur na ye. Donc moi famille na ye. Sikoyo ba biloko mosusu tozalaka na moi limite. Pourquoi koya ko finga ye? Pourquoi ko kende kaka osalela ye ba vidéo moko boye ezata na sens moko te. Par rapport na ko finga. Qu'est-ce qui prouve? Ce qui lelo ataboke l'état. Qu'est-ce qui prouve que ye muto tonga kabilamba wana te? Ozo ya vraiment ko confirmer que non ye mutu penza tonga ki bilamba wana te boye. Qu'est-ce qui prouve? Bande ko babilo mosusu tozala keba tango to oloba. Ba social media oyo ba makambo mosusu omonaka que non na lobi kande na lobaka izaka koloba, mais un jour makambo wana etamboli penza pas possible. Et tamboli na niveau moko pas possible et kozala bien te. Donc tozala moi keba na makambo nyonso tout sala. Et surtout eloko moko ya suka na osenga na communauté na biso eza que tozala na bolingo. Soki mutozo sala musala tozala pe wana pona ko soutenir ye. Bomoni neti ba biloko a bongo. Il fallait ezala bien makasi, peut-être to koti boye to komi koloba batu combien ba apprécier musala ya mama Karine. To lobi que non, en tout cas après ko poster ba photo oyo tala ndenge batu ba apprécier ki mama Karine. En tout cas mama Karine continue toujours na musala, mais tanto tala ba commentaire, tanto mona ba vidéo batu combien ba ofinga mama Karine, c'est regrettable. En tout cas de mon côté, na souteniraka toujours nos comédiens. Et surtout, na souteniraka batu obo sala penza musala. Mama Karine, musala oso sala eza musala moko kitoko. Koko tana na makambo ba filme, ojuaka penza kitoko, osenkarnaka pe kitoko mingi makasi. Kotala pe musala na yo ya maboko eza musala ezomonana na miso. Eza musala moko ya kitoko. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Ezalaka na batu oyo bakoya pona ko décourager yo, ezalaka pe na batu oyo bakoya pona ko encourager yo. Alors conseil nanga ezaka ke kanga matoi kende na yo kaka liboso na ndenge moko ya bien makasi. Tosepelaka na musala na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yabino akomi na ye na suka ya moi partage na biso. Botie la biso ba j'aime, botie la biso ba commentaire, bosale la biso pe partage na système ya bien. Bye bye la famille et à la ailati so bato atunya kosi kini maison na mtu atobakia franchement taninga bimisaki Benita longi mulili na makeup. Benita c'est une très belle femme, hein? Naturellement Benita elle est belle, même la makeup Benita elle est belle, mais tala mokola libala Benita Karine bimisi Benita longi mais si sa makeup ezo coller makeup elonga Benita ye mwindo comme tu akoyi baba azui akila faute précoce. Batebe bakanisa kutopansa mutu ayobokela Benita mauvais sort. Il papa ça qui na kanda am nezo reposer na pete poni Benita kobal alors que qui misala mabe ya Karine Pala yebine o salate monka ki professionnel. Tiens. Awa sous coquette. Coquette ko le bimbi. Somo. Wana robe no tongeli muninga. Tala ni. Ko la libala muninga wana robe no ninga. Yo moko ozana ba modèle kitoko. Yo moko maquillage ne bimaka bien. Yo ya baninga zo bimaka bien te. Mutama bete. Ko beza misala mabe. So ça jalouse na baninga on ça la claire.
Mais il va te dire que le locani n'est pas Karine Pala. Quand on a tout cas ça monte ma boucle le quoi bino soit disant star on faut pas qu'on côté lembo. Eh, ça nous ça la mabi. Oh oui la quand n'est pas Karine Pala wa. Somo. Beaucoup tika na binoté. Oh le kaba styliste sous na kishasa ba styliste belé bazana kitoko ba yumi sala bina baba professionnel. Ba sala penda make up mo wo même ba nazo reconnaître yo le sous-té. Atongo penda modèle vandi ni lamba télé mission mabele. Somo. Mais il y a Karine Pala tongela ki Benita wana. Idée à modèle les ala qui bien, mais batonga qui a bien té. Somo. Benita moi ça tous les kits qui mabele. Check mabele Benita en valeur té. Eh.